Vraiment parce que aux sala musala o mona na miso abatu boni yo mutoke na États-Unis salika 3 jours okokino ngo tozobi na yo en tout cas Njela mai yo njela mai ya njela mai ko bato musuba sala ba 5 inch même pesa kala njela mai akokende ka olola ko masibeti pe inch na mai mais ya mati avion salika 3 jours azongi na ya en tout cas félicitations à 3 déjà des retours là c'est ma star. Alors famille Libota ba shalom na bino ba bonjour ba bonsoir ba bon début à semaine les autres vous allez dire février 2025. Alors beaucoup de talent sur le sentiment. Tension ça va là-bas. J'espère que notre tension ça va. Voilà la grande famille. Là c'est notre star. Notre maman de famille Libota Belleville Candila patronne. Moutotika écriture na défaut. Voilà. Bande botu na maman BBC bande kobino bongo. Là c'est notre Poutine. Voilà. Pour votre information. Il y a le 29 mars oyo. Stratégie oyo papa Kuluto yenango robe de la gloire. Ozu yango na ndeni. En tout cas, d'abord, félicitations à Babi Mukolo, Aza Mukolo. Biso Bakolo, ya Biso Bazate, avant d'akeluka place action Izali, à Méladé, c'est bon à 2500. Oh, c'est qui m'a craqué dans le mabé. Ils ont mystique, hein? Biso Bakolo, na Biso Bakenate, akeluka place mon action Izali à 2500 avant d'Améladé Turbo, à Langwe, à Komobina Binozoye Bate. Donc, non, Biso Izara toujours raisonnement. Mukolo a raisonné na na stratégie ni. Voilà. Ozo mona. Otomoni et bévénémé zalaki nango. Natali kota musique, Natali Sankara d'écoute, ndenga travailler, récite yango ne monani. Ozo mona. Et puis na ko vendre Natali événement na biso modèle papa Kuluto na robe de la gloire. Yaya, c'est pas donné à tout le monde. Au monde et pesa meni mutu nyonso toute stratégie wana. Et zo comprendre que mutu azambian ka azana idéologie. Est-ce que ti le lobino bozana ba groupe obi benga ba président. Osoko za président ozana idéologie na idéologie oyoke ozo comprendre il faut lukana sa stratégie moko boy. Il faut lukana sala bo. Yango moni papa Kuluto aeli biso robe de la gloire. Merci beaucoup Bianca Zanga tozo kende déjà bien en tout cas et nous qui nous la bonne guérison na yo. Bianca Zanga promo. Bianca Zanga. Mama nangaye danda mwana ya wa mamba mwana ya sa majesté. Oh afimiko pasa lelo yo bakopa eleki balingi se bazwaka mingi ngaye ya mama lao kaka ba détournement ya mibala baninga aya boyebele tika boyebele le 29 mars na showbiz boza ba désir wala zo bugelo ko afia keste désir ya makambo boyebele tikicha cha oui en tout cas bandeko événement ils en manquent le 29 mars venez nombreux au showbiz bomona ba papa Kuluto bomona ce robe wana bomona robe de la gloire bomona bomona ce en live voilà ozomona bomona pambena matondo na robe de la gloire tanda bimi mbenzolo tanda bimi kitoko na cadre kaka ya kala ngangu kala technique est-ce que bino bozana ba technique pembeni na bino fona bwana bangote alors il faut botala batama yele ba oya sikoyo en tout cas événement ils ont encore pas mal ce événement au kobela te yango na moi tant on cherche à bela que na otali na seki ngabi mwana bikana yo ke bana milimo o po sokite toko chona po toko tiko na ndako te na meto pite toko chona chaise roulante nazo kima no mbangu tina showbiz na komi na singa bisha mondo biki ale telema ale banda ko bina bana ganga ouais belivi na biki be nazo biso po événement o mutu soko zange événement o on raté makambo ebele kanga famille ndokie voilà depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
c'est ton ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Bianca Zanga film na biso second choix et Sili madame Belleville a biso affiche mususu na combo ya Pot. Tozaka na février déjà 4 films 2025 madame Belleville d'inspiration ezo utaka wapi osala ndenge nini a gérer makamunyo sur la moment moko boya na filme wapi filme Pamela tala Belleville mutu mususu a mystique au moins avandi vraiment na vana tali mwana mwasi oyo ate yango mo batuka fo balinga ete okay. Batu baotika kolinga ete po etikala kosala mate ata à l'époque ba président na biso ba obandako komata na ba chaîne locale ata ba obayala ba nzonzi po nzonzi à l'époque ba no sala ngo ba ni ba saison soki bo écoute ba saison des au madame Belleville zo sala soki bo tali premier épisode so tali premier épisode et ko zo un mois kaka premier épisode wana il faut sous producteur abeta mutu aluka mbongo pa pesa bino bosala deuxième épisode mais lelo madame Belleville aya na 6e ya saison donc ce qui lelo ça ba tableau car ya bino ba Pamela bo et ça ka tableau ya bino soki ba tableau ya bino sili azu ba tableau ba tumisusu ozomona yango moi madame Belleville échec moi za na ngambu na ye ezate moi pas un film exact pourtant on a un moment déjà nini oyo film la biso aussi là o nini second choix o nini aussi là boye mbala moko to mon pote donc c'est que ezala ki déjà si ba tourner mon pote et vandi kana congélateur ba c'est la ka soki second choix sili ali ba chauffer wana ba tsango soki pe mon pote sili qui ba rozwa ma porte voilà ozomona Bianca Zanga avancé. Bah vous avez sur ma porte, mususu ma ma porte eza wana. Ma porte, mon pote na ma porte. Na ma porte. Ozomona. Bon madame Belleville a ratakate. Uyosko ya boye on va net na kijango mo ba mayonnaise, ba crystal sugar, ba ya modé, ba ya lule, ba ngotu, ba sali cric. Pour pas combattre moi na moi chouana moto basa les clics ko yo kali si bato bazo ya la rage nyonso ko finga madame Belleville na tout en plus bana mibali eza bana basi te mais eza bana mibali ba mi vandi ba bimi aza ridicule ba mi monique toza mukie liboso ya mwana mwasi oyo po makamu mwana mwasi azo sala ata biso bana mibali to koka ko sala ngote Pamela na 2 mois ya pas moza na 4 films 4 films tu as combien d'épisodes voilà. Ah non bravo Belleville bravo oh aso mérité vraiment maboko na ndako mobeta maboko kuna na so yebisa aso mérité ngo bango mo ba mi vandi ba mi tali ba moi so uta wapi mama nani abota ye papa nani abota ye parce que batali musala mwana moi so sala biso bana mibali to koka ko sala ngote yango moni ba ye na système ke baba na ko finga ye ba no bimse ridicule baba na ko ignorer ye baba no critiquer po bazotala lelo bango ba comment ye bisangai film ni na kitoko ya modèle vraiment tourner kanga film kitoko ya modèle atala oyiba kosa banzonzi njenge soki nini oyo
banzondinger wana obike bakosa public OK bakosa nazo biso ba modo bakosa public lelo tozwa ndeti tozwi film lokwa torniol tochango na simekoli to malewa techno malewa eloko éducation di ba pesa techno malewa éducation ezalate ozomona mais to na torniol on découvre il y a quelque chose madame Belva pesi leçon la katwana ozomona tozwi lokola film tozwi des docs donc comment je m'excuse ndako tochango na film nini voilà oya moda koma to oya lule to oyo Crystal Sugar est-ce que Crystal Sugar pas comment de film mais kaye pas lobby parmi ba grand scénariste il pas na katis comment peut biso ba film ni lobby no bokoma etapa ezalate lolo madame Belvi aye na mon pote non suko boye biso mwana mwasi ya boye soki tosengi na gouvernement na biso elukele azalata ministre ya art bobo yango bobo yango babo yango c'est possible bakoboya yango po eza kimutema mabe bazoboya yango parce que bamona ke soni nde esala bango do bakobetele maboko. En tout cas félicitations yaya misusu baya awa mokolo moko te na benga ola patrone nga na benga ola patrona oyimi yebi video ebimi Belle vie quand dit la patrona et tu es conscient Belle vie quand dit la patrona tournage na Bella ça la pesinga inga mona bi oh Bella tournage wapi na Belle Vie TV quand dit la patronne d'accord bon ba luka tout cabonné donc baza problème donc voilà moi la tata na maman na ngama boké donc vous avez moi pas si pour na uchi penda ko tourner pour na kati anda kwa Belle Vie donc na temps on sala ma bête OK donc moi mungina kama écoute tu na ronel na fungo na vélo pour ça n'est matin Belle Vie la patronne aleki na ngai mashamu menu za makila ya minu na nga yaya bakobeta maboko ma langage ko changer bato ebele parce que bazo mona ke lelo elati nzoto te mais soki lelo papa na biso Fatia vanda tali vraiment habité muto azo contribuer na 5 chantiers ya mokonzi soki na 10 chantiers poto de ka 5 chantiers to koma 10 na 10 chantiers ya mokonzi donc avant habiter non il faut Belle Vie aya maman Denise sola na bato batala poste moko boye o bakokocha na mwana mwasi wana pour mwana mwasi makambo sana Fanny Tshisekedi otala théâtre atali torniol atie commentaire na Chabi Belle Vie tu es qui il faut venir dans mon mariage pour écouter madame Belva zaki aux États-Unis soka zaki amenga participer à mariage à Fanny Tshisekedi ozomona pour famille présidentielle était la film était le film Sepeli ozomona soki tovandi lo total lo ebele ya bato badongole sana baotala ba film madame Belle Vie bazo tuna Bianca comment tokoki ko supporter ko soutenir mwana mwasi oyo baonet lesa wana bazo comme na 4 films de boba no koma ale tendresse vanda kiti simba bikina fei bando koma 4 films banda ko koma sikoyo pour vous comprendre que mutu oyo aleki sila na ko koma c'est Belle Vie na ko ki ko ba te ke sila za zoba non ozomona mais soki na ye nango na professionnalisme non Belle Vie ma ye le koleka sila voilà ozomona na lelo sila Belle Vie 4 films sila libisoni OK voilà Soubela Pati Soubela Pati wana ebomanga nazo ebisa yo Soubela Pati obi tena benga ma Monique te bo eloko ya sale obi ya plein de gens na beti di solo oyo côté a sale le kenok na otia mega na senga sale tela nga mega na tuni a sale mikata neza bien a sale mero a sale mikate atangisi ba ne ba ke poto na mikato nzamba lo la témoin na bisi machale nga na ba ko le mikate poto ta série moko boye Soubela Pati obi ke mama na yo ki nga vanda tali nga bi mwana nga koloba boete na misa batu musuba kantonde biso pe to sala kango to subela ka pati tane bobo mikopa mikate na komi pona lia mikate na komo yoka nkele Soubela Pati obi combien ba mama oyo combien batangisi bana bango ba université pona mikate pamela voilà obi ba mama combien oyo batindi bana bango poto pona kolamba kwanga oyo kolamba mikate mama moko boye mobala kufika mabina kobala tena niyo kama na mikate na bana ngai mais lelo yo zo ya kosala pièce
soubela pati ah mboka na biso obeza biloko musu yango sentir yango soki na fai na kiti na tuti bordure makasi boke na nga na parquet au parquet kala maintenant mutu azosala titre ya film moko éducatrice ya masi azokoéduke masi te ayeli biso titre ya film soubela pati ebino sentir boza wapi so nga na lobby na nga kake makolo soso libumu kodo nde boke na nga na parquet plainte ya tour na bisi papa ngo ba benga komona papa konsa mutamba yo za wana pona kotala mais landela pe biloko wana ti pardon c'est une puissance qui libère mais wana eza nzambe na biso pe bata mokili ata na époque ya nzambe pe balobi yango ya nzambe ya kaisala ya kokosa na te kende eza bongo omoni moi madame Belleville aza motema moko boye ya ndenge mosusu ozomona elle est capable de pardonner pa bosani mais madame Belleville olinga te asala babenga nini oyo olinga te asala non pas semblant polygamie te disons eloko nini akoko loba madame Belleville akoko ko permettre te bato mokili bafukamela ye parce que wana eza idolâtrie donc toza mieux placé afukamela ka nzambe ozomona muto tu azo comprendre que leki wana na sala ye mabe te nga nde mutu na tutisa leki wana libaku non Pamela, au moins na sa moyo, madame Belleville ça a comprendre que na ya na sa moyo na sa moupa, je suis pèlerin au leka. Si. Ayebi ke na sa moyo na za nga mupaya. Akwa bona za na kanda na shasha. Akwa bona kangela Samiga amba kanda. Akwa bona na kangela Clarisse Plasma to Ritz. Na kangela bango to Jema Ibele. Non, no kanga kanda te parce que na za moleki nzela na koleka. Oyo nyonso yemoko a comprendre. Pour na tali be mission na tali ya mukolo. Yaya, wana leki. Mais yaya loba ki ya zelo mbe osenga sou pardon deni. Yaya elombe na sa moyo eze bembe. Pamela muta kosote. Vrai lombe muto ya bunja bondi suka na ngata lisi pe malikolo. Ayebi place okenda yebite. Ami mona ki e ganki mais place akomi musumo limoni zo telengana libanda yene place mon pote au monite micho yenda komi pomba pa ko bimelo ba becho mbata pa ya déjà esprit parce que biso na yo to na sa moyo yo mi beta tolo yesu kutu mona nzamba mi beta tolo te abanga liwa ozomona yango loba tout est accompli sur la croix ya suko na pe na croix ngope ka lobi tata limbisa bango mabe bazo sala bazo yeba te mais c'est madame Belleville alobi tata nimbisa bango o bazo sala bako yeba te bango moko ba ya mwana moke ya lotete na bango ngate muna loba bango moko ba ye na tike écriture na défaut ekumani ngate muna ya mukolo ye alobi na benga yo la patrona te masha mumeni ba video ye masha mumeni Belleville la patrona leki nanga oza makila minu nanga totali susu ya mukolo ponga bi ba pesi ya a gagné na jeu concours Rechoa Gaz abeti maboko Barcelone beta maboko na zui Rechoa Gaz na bela yango lelo koma osunga yaya mais lelo afinga Belleville soki baye na bango Belleville otangela ba mabonga poani la patronne tu es conscient Belleville quand dit la patronne tournage na bela salaire a pesinga inga mona bi oh bela tournage wapi na Belleville TV quand dit la patronne d'accord bon ba luka tout cabonné donc bazana problème donc voilà moi la tata na maman na maboke donc vous allez moi passer pour na uti peut ko tourner kuto na kati ya ndako ya Belleville donc na temps on sala ma bête OK donc moi mungina comme kuto za ina ronel na fungo na velo pour salaire mata elles oh non Belleville aza moto soka limbisi eleki aza lokola yaya te rappeler yo obenganga malibumu kodo makolo soso ofinganga pula e pardon no finganga pula ye na kolimbisa yo te wana eza comportement Belleville te Belleville mutu tu oyo a reconnaître mabe na ye asala Belleville pardon aza leki na yo
aza ndeko na yo aza leki na yo belle vie aza moto ba sentiment te Pamela belle vie asalaka makambo esi a comprendre nayebi te belle vie azaka leki ya Yesu to ndenge nini ozomona Pamela donc belle vie aza na tanko ya kolanda bato wana te ibango moko bayaya baleka na TV bapesa bayagola bamatière bafinga madame belle vie elelo baye comprendre on a mona ipe ndeti ndepe ya azaki te na tali vraiment na landeli de gauche à droite na mona pe mukolo kuno njaza akite ya soko comprendre yo senga leki no pardon biso pe to ya to sengo pardon voilà surtout ngayo ngandi na fuka mate nga vraiment kinya na fuka mate voilà na fuka matenga na ulubaka na munoko soko ndimi so po bosubi okelala voilà bien. Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande toyeb sabino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvic Kandi la patrona qui est Poutine de l'écriture tabita ba komele nzete ya baoba famille Bota événement ezakaka moko événement nini wana le 29 mars na Showbiz Belvic TV et kokisa c'est en tout cas un événement moko oyo ngai na bino toyebi mama Belvi a commis lisusu mama Belvi a commis nini mama Belvi a commis biso pote eza lokola mon ami pote eza camarade pote eza balolenge belé oyo okoki ko comprendre ngo mama Belvi a commis biso lisusu pote en tout cas beaucoup mon affiche na biso ya pote ndenge ko défilera na bande d'écran na biso en tout cas to somba ba billets est déjà disponible. Oh, nous avons occasion de écouter Maman Belvi. Le 29 mars, ils ont occasion d'écouter Maman Belvi na Showbiz. Oh, il y a quota Showbiz à partir de $10 il y a pamba au quota déjà Showbiz. Second choix film na biso et sili déjà Maman Belvi a lancé les biso affiche mosusu ya sikana kombo ya pote toke na Belvi TV toke de consommer film na biso boyebi ke biso to rataka te kuna vraiment biso ezala kaka bina poto mbala moko en tout cas na profiter ko pesa mbote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa ça mon concours le nécessaire en tout cas papa Kulutu ya famille Bota gérer Betox Bambote Nebele, cherche à moi na souka la famille Bota Bambote Nebele, Samika Amba, mon ami privé et personnel, je te salue. Et pourquoi pas na pesi ba bonne guérison à Enoch Zolo, papa na Victoria Mona Star Azasta, to ebi Kenzambe déjà zobate la, nyonso ekoleka malamu. Émission o bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision, bokozongo pe na moi na souka la famille Bota chez Bianca Zanga. Lelo vraiment na profita ki kozoye vraiment na plateau nanga tozui moi temps oyo tozala na biso na plateau te to meko solo na makambo ya actualité na biso ya événement na biso ya film na biso oyo ezoleka na Belvi TV en tout cas de yo soko za parole mo nanga ifongoli na plateau na yamba moi na suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga Bianca bonjour bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo, bonjour na ba meloman tout ba lingaka biso, vraiment ba sepelaka na mwana suka, o ba sepelaka na famille Bota mobimba, ba bi vraiment bambote na bino place tout bozwami vraiment bato ba lingaka Poutine de l'écriture. Ba bi famille Bota toujours oye donc famille Bota faut to mola ba galon ba bi. Voilà. Ah na la tila mbeza ba ni te menati ba pété. Voilà. Parce que tozo mérité vraiment Nathalie force à famille Bota en tout cas félicitations à ba tantine ba tonton à famille Bota parce que bozo travailler il y a plein de gens au bazo lobelanga que moi na suka en tout cas bozo la promotion promotion likamba promotion auto lembate promotion des promotions parce que
showbiz le quoi martyr et monene alors donc tu ko ça l'erreur té tu ko qui vraiment glisser té donc il faut vraiment to telema to za kaka ngi baba ngui to ngi kaka En tout cas, merci beaucoup, Naïm Poutine de recruter. Bellevue Télévision, Maman Morotara Goshi, Babi Poutine de recruter. La reine mère VIP internationale, Maman Mokondi, respect. Nao Yangwana vraiment, parce que aux Salam Sala, où mon ami soit battu. Boni Boni, Yom Tokena, les États-Unis, Salika 3 jours. Au coquin, en tout cas. Njela mai yo njela mai ya njela mai ko bato musuba sala ba 5 inch même pesa kala njela mai akokende ka lolako ko masibeti be inch mai na mai mais ya mati avion salika 3 jours azongi na ya en tout cas félicitations à toi maman merci beaucoup na mami Tadina de Belgique na oui là on a monté merci na maman Shakina la grande H un grand merci aussi à la maman chérie merci à maman José Lusadisu maman Claudine Bokato la maman Chantal Mukendi babi maman Chantal Maman Germaine Makese, voilà. Maman Germaine Mbidi. En tout cas, merci beaucoup na maman Annie Super, maman Aningo Yamputu, ya Sylvine Zoli. Aïe, le sako. Voilà. Yaya. Merci beaucoup na Nanou Lungengo, merci na Pierrette, merci beaucoup na Evelyne Duchesse. Babi Tunani le 29 azana biso na Congo pardon le 29 mars plutôt Evelyne Duchesse na kata Kinshasa en tout cas babi famille Tunani mobimba papa na biso Rombo Tunani aza awa na Kinshasa déjà il est pas aux événement vraiment il y a le 29 mars so kebité maman pas bote Evelyne Tunani qui passe à Kinshasa, événement où il y a le 29 mars. En tout cas, famille Tunani Mobimba. Un grand merci à mauvais propre. Blaise Mokabi. Babi boni basangwa Diogo mère autant à comboter parce que famille ya Mubangé. Et merci na vie na biso Danou Kimia la merci na présence ya Chacha, merci na Koka ba Warrior papa pour ta famille de Bota. Un grand merci à Deyo. Oyaza derrière la caméra donc Babi pour ba image za la mbenjo la boye c'est grâce à Deyoana Babi merci beaucoup na Nzambe kande pamela lobi na Enoch Luzolo papa na Victoria en tout cas famille Libota famille Libota mobimba parce que na kolba ka ba fana mona suka te ba fana mona suka ya ngwana baza ya kilelo baza wana ya ti final baza na presque pour na biso nyonso s'il vous plaît Enoch ana posa dollar na yo Enoch ana posa aspirine na yo ndona biso za na passe ici ana comment bon na to comme tanga komba de zaki Enoch papa na Victoria Enoch asaki accident za na comment s'il vous plaît to la kisabolingo bo sepela na Enoch Luzolo bo commenta bo loba pe kombo na ye isungi lelo ya Enoch to mona te en tout cas vraiment yango anaka merci beaucoup voilà merci beaucoup bien kazanga tozo kende déjà bien en tout cas Enoch Luzolo ba bonne guérison na yo bien kazanga promotion ya le 29 mars oyo stratégie oyo papa kuluto aye nango robe de la gloire ozu yango na ndeni en tout cas d'abord félicitations babi mukolo aza mukolo biso bakolo oya biso bazate avanda akeluka place action ezali amela date bona 2500 oh c'est qui ma craque na lobi mabe ils a mystique biso bakolo na biso bakenda te akeluka place moko action ezali 2500 avanda amela date turbo alangwe akomo bina bino zoyeba te donc non biso ezara toujours raisonnement mukolo azo raisonner na ko na stratégie nini ozomona otomoni événement ezalaki nango natali kota musique natali sankara d'écoute ndenga travailler récite yango ne monani ozomona et puis na ko vendre natali événement na biso modèle papa kuluta ye na robe de la gloire yaya c'est pas donné à tout le monde au monde et pesa meni mutu nyonso toute stratégie wana et je comprendre que mutu azambia ka azana idéologie est-ce que ti lelo bino bozana ba groupe omi benga ba président osoko za président ozana idéologie na idéologie oyo ke ozo comprendre il faut luka na sa stratégie moko boy il faut luka na sala bo yango moni papa kuluto ayeli biso
robe de la gloire côté kuna pe to moni ba tonton ba kota tina ba salon de coiffure bazo kende boy partout pona nini baza batu oyo balingi réussite za ngambu na biso yango mo pamela to sala promotion il s'agit que to fongo la prince soki na katikata prince batu bavanda na chez to kita tina chez prince wana promotion na promotion donc eza bongo to kotambola to sala promotion ya madame Belleville to sala promotion madame Belleville to sala promotion ya showbiz osomona parce que to ça déjà na moto komone moko déjà ezo peser oui. En tout cas bandeko événement eza moko le 29 mars venez nombreux au showbiz bomona ba papa kulutu bomona ce robe wana bomona robe de la gloire bomona bomona en live Voilà. ozomona bomona pamela matondo na robe de la gloire tanda bimi mbenzolo tanda bimi kitoko na cadre kaka ya kala ngangu kala technique est-ce que bino bozana ba technique pembeni na bino voilà bwana bango te alors il faut botala batama yele ba oya sikoyo en tout cas événement eza moko pamela na événement oko bela te yango na moi tant on cherche à bela que na otali na seki ngabi mwana bikana yo ke bana milimo oyo po soki te toko chona po toko tiko na ndako te na mbeto pite toko chona chaise roulante nazo kima nomba mutina showbiz na komi na senga bisha mondo biki ale telema ale banda ko bina banda ganga ouais Belivi na biki be nazo biso po événement o mutu soko zange événement oyo on raté makambo ebele kanga famille ndokie voilà Bianca Zanga film na biso second choix esili madame Belleville ateli biso affiche mususu na kombo ya Pot tozaka na février déjà 4 films 2025 madame Belleville d'inspiration ezo utaka wapi osala ndenge nini a gérer makambo nyonso na moment moko boya na filme wapi filme Pamela tala Belleville mutu mususu mystique omona vandi vraiment na vandi atali mwana mwasi oyo ate yango moni batuka fo balinga ete batu baotika kolinga ete po etikala kosalama te ata à l'époque ba président na biso ba obanda kokomata na ba chaîne locale ata ba obaya na banzonzi po nzonzi à l'époque ba no sala ngo ba ni ba saison soki bote écoute ba saison eza o madame Belleville zo sala soki botali premier épisode so botali premier épisode et ko zo un mois kaka premier épisode wana il faut sous producteur abeta mutu aluka mbongo po pesa bino bosala deuxième épisode mais lelo madame Belleville aya na 6e ya saison donc soki lelo eza ba tableau kaka ya bino ba Pamela bo et eza ka tableau ya bino soki ba tableau ya bino sili azu ba tableau ba tumisusu ozomona yango moni madame Belleville échec moi eza na ngambu na ye ezate moi pas zanga film ezate pourtant on a moment déjà nini oyo film na biso to sila o nini second choix au ndenge to sila boye mbala moko to zi mon pote donc c'est que ezalaki déjà si ba tourna mon pote et vandika na congélateur ba ozela ka soki second choix sili ali ba chauffer wana ba tsango soki pe mon pote sili qui ba rozwa ma porte voilà ozomona bazwa Bianca Zanga avancé ba ozape sur ma porte mususu ma pe ma porte eza wana ma porte mon pote na ma porte ozomona po madame Belleville arataka te oyosko ya boye ovanda na kijango mo ba mayonnaise ba crystal sugar ba ya modé ba ya lule bango tu basali cric po ba combattre mwana mwasi wana mutu basali cric ko yokanisi bato bazoya na rage nyonso ko finga madame Belleville na tout en plus bana mibali eza bana basite mais eza bana mibali bami vandi babimi baza ridicule bami monike toza mukie liboso mwana mwasi oyo po makambo mwana mwasi azo sala ata biso bana mibali tokoka ko sala ngote Pamela na 2 mois ya pambo za na 4 films 4 films toi na combien d'épisodes ah non bravo Belleville bravo aso mérité vraiment maboko na ndako mobeta maboko kuna naso yebisa aso mérité ngo bango mo ba mi vandi ba mitali ba moi moso auta wapi mama nani abota ye papa nani abota ye parce que batali musala mwana moso osala biso bana mibali tokoka ko sala ngote yango moni ba ye na système ke baba na ko finga ye ba no bimse ridicule baba na ko ignorer ye baba no critiquer o bazotala lelo bango ba comment yebisa ngai film ni na
kitoko ya modèle vraiment tourner kanga Olobi film ya kitoko ya modèle ata oyi bakosa banzonzi nzenge soki nini oyo banzonzi banzonzi ngere wana obike bakosa public nazoyebi biso baye modèle bakosa public lelo tozwa ndeti tozwi film lokola torniole tochango na simekoli to malewa tekino malewa eloko éducation di bapesa na tekino malewa éducation ezala te ozomona mais toye na torniole on découvre il y a quelque chose madame Belva pesi leçon na kati wana ozomona tozwi lokola film tozwi des docs comment je m'excuse na ndako tochango na film nini oya moda koma to oya lule to oyo Christian Sugar. Est-ce que Christian Sugar est pas coma de film mais kaye pas lobby parmi ba grand scénariste y pas na kati comment peut biso ba film ni lobby no koma etapa ezalate lolo madame Belvi aye na mon pote non suko boye biso mwana mwasi ya boye soki tosengi na gouvernement na biso elukele azala ta ministre ya art bobo yango bobo yango babo yango yaya bakoboya yango mpo eza kimutema mabe bazoboya yango parce que baomona ke soni nde esala bango do bakobetele maboko. En tout cas félicitations yaya misusu baya awa mokolo moko te nabenga ola patrone nga nabenga ola patrona oyimi yebi video ebimi Belvi la patronne aleki na ngai mashamu menu za makila ya minu na nga yaya bakobeta maboko ma langage ko changer bato ebele parce que bazomona ke lelo elati nzoto te mais soki lelo papa na biso Fatia vanda tali vraiment habité muto azo contribuer na 5 chantiers ya mokonzi soki na 10 chantiers poto de na 5 chantiers to koma na 10 na 10 chantiers ya mokonzi donc on va habiter non il faut Belvi aya mama Denise sola na bato batala poste moko boye o bakokocha na mwana mwasi wana pour mwana mwasi makambo sana art Fanny Tshisekedi otala théâtre atali torniole atie commentaire na Chabi Belvi tu es qui il faut venir dans mon mariage pour écouter madame Belva zaki aux États-Unis soka zaki amenga participer à mariage à Fanny Tshisekedi ozomona pour famille présidentielle était la film était le film Sepeli ozomona soki tovandi lo total lo ebele ya bato badongolesa na baotala ba film madame Belvi bazotuna Bianca comment tokoki ko supporter ko soutenir mwana mwasi oyo baonet lesa wana bazotuna nga bayeniki lesa baotuna nga babi Bianca tokosandeni mpona ko soutenir madame Belvi parce que eloko azosala na février Pamela 4 films tabo contacta na Sabine bozwa biki mi filesa lelo eza soki les 16 pe soki les 17 l'autre les 17 mi filesa motema ya papi simba biki kati ya moi 4 films nazo yebisa na oyebisa yo bo simba fei na biki bo bando koma ya majosi koma ya Richard Lesa koma ya Dodo Lesa koma oto komi na 4 films de bo bando koma ale tendresse vanda kiti simba biki na fei bando koma 4 films banda ko koma sikoyo pour vous comprendre que mutu oyo aleki sila na ko koma c'est belle vie na ko ki ko ba te ke sila za zoba non ozomona mais soki na ye nango na professionnalisme non Belva ma ye le koleka sila ozomona na lelo sila Belvi 4 films sila libisoni subela pati subela pati wana ebomanga nazo yebisa yo subela pati obi tena benga ma Monique te po eloko ya sale obi ya plein de gens na beti di solo oyo côté a sale le kenok na otia mega na senga sale tela nga mega na tuni asala mikata neza bien asala mero asala mikate atangisi ba ne ki poto na mikato nzamba lola témoin na bisi machale nga na bayi ko le mikate poto tota série moko boye subela pati obike mama na yo ki nga vanda tali nga bi mwana nga
koloba boye te na miso bato mosusu bakantonde biso pe tosalaka yango tosulelaka pati tala nde bobomi kopa mikate nakomi mpona lia mikate nakomi oyoka nkele subela pati obi combien bamama oyo combien batangisi bana bango bauniversité mpona mikate Pamela obi bamama combien oyo batindi bana bango poto mpona kolamba kwanga oyo kolamba mikate mama moko boye mobali akufi kala mabina kobala te nani yokama na mikate na bana ngai mais lelo yo ozoya kosala pièce subela pati mboka na biso obi eza biloko mosusu yango sansir yango soki na fai na kiti na tuti bordure makasi boke na nga na parquet o parquet kala mais ntango moto azosala titre ya film moko éducatrice ya masi azokola koédike masi te ayeli biso titre ya film subela pati ebino sansir boza wapi so nga na lobby na nga kake makolo soso libumu kodo nde boke na nga na parquet plainte ya tour na bisi papa ngo ba benga komona papa konsa mutamba yo za wana pona kotala mais landela pe biloko wana ti ozomona landela pe biloko wana pourtant déjà bato oyo muto abokola bana ne na mikate amoni yo mutu moko obika ba mama mikate ba ko porter plainte eza lokola kobimisa bamama mikate tomona papa Molière baluba awa ti bafunda papa wana te andoloba toyekisi soki nsasa makolo baportaki plainte mpo baluba baportaki plainte parce que eza ekolo ya bato mais yo ozolinga obimisa biso ridicule pourquoi ozomona babiloko mosusu fo botelemela yango leta na biso voilà merci beaucoup Bianca Zanga tozokende déjà bien Bianca Zanga émission ezosalama 2025 comme si bacteur na bactrice mususu ba changer maloba parce que tomoni bato nyonso ba comme ba finga ka bato surtout ba comédien ba langage comme changer que kalaté faut ba senga ba pardon ba se libérer ba za suna ba problème na ba collègue na bango te est-ce que yo kondima ba senga ba pardon to ba continuer ka ndenge bazalaka Pamela au moins eloko mususu balobi pardon c'est une puissance qui libère mais wana eza nzambe na biso pe bata mokili ata na époque ya nzambe pe balobi yango ya nzambe ya kaisala ya kokosa na te kende eza bongo omoni moi madame Belleville aza motema moko boye ya ndenge mosusu ozomona elle est capable de pardonner pa bosani mais madame Belleville olinga te asala babenga nini oyo olinga te asala non pas semblant polygamie te disons eloko nini akoko loba madame Belleville akoko ko permettre te bato ya mokili bafukamela ye parce que wana eza idolâtrie donc toza mieux placé afukamela ka nzambe ozomona moto tu azo comprendre que leki wana na sala ye mabe te nga nde motu na tutisa leki wana libaku non Pamela, au moins na sa moyo, madame Belleville da sa a comprendre que na ya na sa moyo na sa mupaya, je suis pèlerin au leka. Si. Ayebi ke na sa moyo na za nga mupaya. Akwa bona za na kanda na shasha. Akwa bona kangela Samiga amba kanda. Akwa bona na kangela Clarisse Plasma to Ritz. Na kangela bango to Jema Ibele. Non, no kanga kanda te parce que na za moleki nzela na koleka. Oyo nyonso yemoko a comprendre. Pona tali be mission na tali ya mukolo. Yaya, wana leki. Mais yaya loba ki ya zelombe o sen sous pardon deni. Yaya elombe la sa moyo ese bembe. Pamela muta kosote. Vrai lombe muto ya bunja bondi suka na ngata lisi pe malikolo. Ayebi place okenda yebite. Ami mona ki e ganki mais place akomi musumo limoni telengana libanda yene place mon pote au monde micho yenda komi pomba pa ko bimelo ba becho mbata pa ya déjà esprit parce que biso na yo to na sa moyo yo mi beta tolo yesu kutu mwana nzamba mi beta tolo te abanga liwa ozomona yango loba tout est accompli sur la croix suko na pe na croix ngope ka lobi tata limbisa bango mabe bazo sala bazo yeba te mais c'est madame Belleville alobi tata nimbisa bango o bazo sala bakoyeba te bango moko ba ya mwana moke ya lotete na bango ngate muna loba bango moko ba ye na tike écriture na défaut ekumani ngate muna ya mukolo ye alobi na benga yo la patrona te macha mumeni ba video ye macha mumeni Belleville la patrona leki nanga oza makila minu nanga totali susu ya mukolo ponga bi ba pesi ya
a gagné na jeu concours reçoit gaz abeti maboko Barcelone beta maboko nazui reçoit gaz na bela yango lelo koma osunga yaya voilà mais lelo afinga belle vie soki baye na bango belle vie otangela ba mabonga poani belle vie aza moto soka limbisi eleki aza lokola yaya te a rappeler yo obenganga malibumu kodo makolo soso ofinganga pula e pardon no finganga pula ye na kolimbisa yo te wana eza comportement belle vie te belle vie mutu tout oyo a reconnaître mabe na ye asala belle vie pardon aza leki na yo aza ndeko na yo aza leki na yo belle vie aza muta ba sentiment te Pamela belle vie asalaka makambu esi a comprendre na ebite belle vie azaka leki ya Yesu to ndenge nini ozomona Pamela donc belle vie aza na tanko ya kolanda bato wana te ibango moko ba yaya baleka na TV bapesa ba yagola ba matière ba finga madame belle vie et lelo ba ko comprendre on a mona ipende ndeti ndepe ya za kite na tali vraiment na landeli de gauche à droite na mona pe mukolo kuno njaza akite yaya soko comprendre yo senga leki no pardon biso pe to ya to sengo pardon voilà surtout ngayo ngani na fuka mate ngavo makinya na fuka mate voilà na fuka matenga na ulubaka na munoko soko ndimi so po bosubi okelala. Voilà, bien qu'un film sur mon pote affiché bimi déjà ba personnage au bazana mon pote au film les Zélandais nini. Déjà Dacosta bravo. Na moni papa Serge bravo, maman Étoile bravo. Na moni on dirait on dirait quelque chose. Ouais. En tout cas ba tout bazana affiche na ba bravo na bino na Bellard. Batutu ba ko pesa le meilleur na bango nyonso irataka pete na bela eza mutu moko te ba pesa rôle a raté nde tout vendre totali mwana biso asuka tega ta lelo tega mutu tout lobi na solo lina vie na nga Jimmy solo lina vie na nga wana abisinga bite. En tout cas, félicitations. Après ça, félicitations. Hein. Merci. Et puis après ça, l'émission, on a dit qu'il y a cherché après ça, félicitations. Avec vraiment beau continuer parce qu'à ce moment, Bozan a avenir eza. Avenir eza moulayi. En tout cas, beau continuer. Bossa l'émission, il y a bien un style exact. Botali c'est quand on a battu valeur ya Madame Bellevie. Il y a vraiment des photos ça là. Il y a ma photo ça sur totalité gâté galelo aza mais partout. Nana ebité gâté mais c'est grâce à Madame Bellevie. Na yoka ko tout tega ça ce clip na papa na biso nani. Loko kanza. Nga ko na mona na tega te na mona tega te mais na yo mona tega pas Madame Bellevie d'abord à féliciter bravo. Bravo tega parce que musala na opesa liyo lelo ozala. En tout cas bela batutu bazala na fiche wana Pamela na ba obazate baratarate voilà. Voilà to komi pe déjà na suka émission na biso bien kazanga question na biso ya suka question oyo ba posa ki pasteur na biso de la foi par rapport ya ba guerre oyo eleka na YouTube ya ba collègue na ye mingi batuna ki ba collègue na ye mibale Madame Bellevie na Sila Bisalu guerre wana réponse ya pasteur de la foi yo zo ki ondene. En tout cas, félicitations au pasteur de la foi. Azaki mta semblante. Voilà. Azaki vraiment semblante. Tout le monde une personnalité na ye. Papa Mansoum ba reconnaître valeur ya pasteur de la foi, ba président Lomé ba oyeba ke oyaza mosala nzambe, bazo pesa e valeur e boni na tala mutu lokola est censé ya ba rési. Oazo ba ke soki le ba kuku ba fingi président ba fingi pasteur de la foi et salini. Pasteur de la foi alobaki na tala ki na pesi na ye na tei na lobi na bandeko na monde bandeko ba yo kité. Nde nazwaki nanga décision na benda nanga latika pona moi ki déjà komaki bandeko mususu ba komaki kofinga nga. Oui, mais totala ki na film Madame Bellevie oyo tako lekana oyo bana classe to monaki pasteur de la forme ta clôturaki na pasteur Arbi to monaki ba clôturaki na fin ya film na biso wana pour dire quoi Pamela pasteur de la foi même aussi azana Eve ma tante YouTube te. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit que internet. Bavanda mabo batali ba c'était pasteur de la foi. Moni Bellevie wana na batu ni ba respecta kayo. Batambola ba zwa ko mo loko nzamba se.
bamona ko ma père spirituel na bango soko lobi likambo na 12h juste yebaka na 5 omoni bana wana bayoki baye mais ngambo wana mususu kota bata Babylona bashata Babylona voilà boni muntu lokola ba rési to tia vraiment to suis ba rési to télémisi atana caméraman ya pasteur de la foi est-ce que ba rési azana valeur ya caméraman ya pasteur de la foi mozo banga te ozo tenir mutu lokola papa de la foi ba langage nzambi ba rési yango mono kufika pede otika pe mwana te aza envie aza déjà mutu akufa te OK boyo moni ba rési aza mutu Moura aza mutu akufa barezi aza mutu akufa pe baoleka inaperci de carré lekechu oya victoire moko nde notanga nkombo te mpo tozala bien baza deja bato akufa baza sans bana bakufa pe boye baleki inaperci yango moni batendance badiembelaki lesbienne makasi mpo batala bana bango mibale obe ya finga ba lesbienne makasi bon ye pas a lesbienne atiaka 7e bagarde akisi ndeni tika boye na oyebisa yo tendresse yeba na oya na matière na yo ndenge kakola président Kader o comprendre nani o comprendre tendresse tika boye na oya président nani président Kader akokakola président Kader mutafinga ye makasi bon tendresse ye mutafinga Kader makasi bon na oyebiso tendresse na oya bana secret Kader tendresse finga Kader makasi na bon oya na loba no mama matière sur matière président Kader alala amelisa président Kader masanga tela eloko président Kader pongi ya alali na président Seya na ndambeto abimi na chambre aye akitisi président Kader coupé keba na yebi na oya. OK voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission na biso bato ba retenir nini émission lelo pe bato ba retenir ka Belva za champion bon mais na bino ma ya pio ils ont le monte koningisa madame Belvi ezate tout eza zéro. Madame Belvi comme eza sunzuku toluka celle contre tous bosanga na boya yeye mukwaza obanga te venez za moko ya le 29 mars na showbiz venez nombreux bomona biso en live pembeni madame Belvi en tout cas biso ya toza batambe bote biso wa tolingaka mbongo te biso madame Belvi ko futanga mbongo te pour essayer les promotions bien bolingo na ngande pa na yende pousa ngana ya si na sa bolingo ne vrai ozomona apesaka biso ya mo ba suspension to kepe na ndako to sila mo vandi pe atali ko mona na pesa ke suspension vandi malobe lote afingi te avai na ekimia asila ni avrai na ngai yebo benga zonga do monito ya biso famille bota bouche be. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso, bo liker, bo partager, bo commenter vraiment, ba commentaire na bino na sala biso bien. Ko sala bino musala kitoko. En tout cas, mingi ya koloba ezali parce que toza na événement na biso ezali le 29 mars na Showbiz Belvi TV ezokopisa 7 ans to ki ne pe na Belvi TV to que de consommer film na biso mon pote oh maman Belvi à côté la biso en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Golo la patronne je te salue aussi papa sans mon concours le nécessaire et pourquoi pas à maman Gina Mabiala to yebi ke bokozala wana mobondo na Showbiz maman Gina Mabiala à Londres la maman chérie à moi si tozo zela to ya ozwabino na aéroport maman Germaine Makie c'est base ya France tozo to ya ozwabino na aéroport en tout cas événement moko le 29 mars tokoya mobondo ni famille bota barake o yange mawera sila bo moni wera ndenga tondisi tokoya mobondo Paris les défenses Paris la défense Arena Paris la défense la défense voilà Belvi kandi atchaka bokoya mobondo toyebi ke bokoya mobondo bo s'abonner pe bo liker bo partager vidéo vraiment et ko sala biso bien makasi mambote na Pamela Lili Boye eza na grâce ya Deyo o yazana sima bilili et pourquoi pas à madame Belvi o yaza Poutine de l'écriture tabita ba comédien nzete ba wa richesse ya Congo biso to linga ka Belvi kandi na mot vrai parce que aza richesse si parce que aza valeur ya comédie congolaise na biso to yaka wana epa na ye pour intérêt te toko ça la promotion tinati
parce que toi au défendre valeur en tout cas merci beaucoup na Chacha oyo azana sima caméra ye pe balobi mikolo il faut akoma caméraman na éviter caméraman na moi c'est babenga kenani caméraman dipine ba charge je te salue aussi Davina poilisation master chérie je t'aime beaucoup je te salue aussi Maria Longondo bamboto ne belé CG Sylvie et Seka bambote na bino ebela en tout cas madame Siana aussi tobosa na kayoto za na mitema Siana je te salue aussi en tout cas merci beaucoup pour s'abonner pour liker pour partager vidéo écoutez na on a bato nyonso balinga kayo voilà merci beaucoup Pamela Matondo en tout cas merci vraiment na batutu balinga biso en tout cas pambote na ngana yo moko Nadine Kialuta babi vraiment 001 un grand merci aussi à Irène Kialuta Motema Richard babi bibi Chimuswamba ipupa boni basangwa maman Nicole Loboko merci à Patricia Branco Jocelyne Kialuta maman français et Karine Zanga maman française et pourquoi pas mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Tobombi maman et mauvais propre Tito da Costa merci à toi le roi célèbre Christian Ngoma merci à Pichu du foie na mignon noble babi vraiment bosé belé wana obolinga biso Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Italie un grand merci à Johnny Lema Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle ceux qui sont azongi te to mona na lisusu bye bye.